pe oyo euti na mukanda ya Tata Nzambe. Yenga oyo ya moto pesa maloba oyo euti epa ya ye moko Tata Molimo Santu Papa Simon Kimbangu Kiangani. Biso banda ebandila musala na ye o abengami mwana Tata Simon Kimbangu liloba o yeuti pai na ye mei yango nde tokolanda tokokota na biso na makambo nyonso ndenge bauti kote ya biso na Tata Pasteur kasi yambo toyoka nanu o yeuti epo ya Tata Mokonzi Abule oye kosala eke biso bana na ye oyo toye na ntina ya lokutakano banda tokotaki na le 16 août kilo lelo tozali kozela liloba oyo Tata Mokonzi Abule Papa Simon Kimbangu Kiangani akopesa biso yango tosengi bandeko na biso na cabinet oyo abongisami kwete aleka awa apesa biso programme simande tokokota na matei na biso ya mokolo na lelo. Na kombo ya Tata ya mwana pe Molimo Santu Papa merci pona maloba toye na lotomo ya bapapa pona ko annoncer officiellement début ya lokutakano oyo Tata Mokonzi Abule sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani a convoqué